lelo na benga kibino beaucoup plus poto le bela banger politique pour ezali interpellation ya Matata Mponyo oyo pona biso peuple pona nga gardien du temple pe pona peuple congolais aza ndenge bato mibeko babengaka présumé criminel économique na ko expliquer yango donc aza babengi présumé moyibi donc Matata Mponyo ya liboso na mbongo na biso peuple congolais plus de 400 millions de dollars. Matata Mponyo a na projet ya parc agro-industriel ya Bukangalonzo na lobby fermeté parc agro-industriel ya Bukangalonzo. Matata Mponyo asala o babengi surfacturation alobi ke asala ba bâtiment asala surfacturation ba bâtiment 40 aloba 40 millions électrification aloba 40 millions pona makambo ya Bukangalonzo o tolia te parce que so moni batu bana ba biloko babenga ngo c'est pas gentil c'est que elakisi malnutrition tolia masango wana te. Matata Mponyo 200 millions aloba a investi ça 200 millions na ba poche na ye azwa mbongo na biso après Bukangalonzo Matata Mponyo akenda kofongola université na mboka na bango c'est-à-dire na mboka na bango université privée. Ça c'est un point. Matata Mponyo asalaki o babengi corruption na niveau ya Sénat oyo ngai avant honorable Steve Mbikai na senga déjà suppression nango pona mona yango eza dépense ya pamba au première lecture deuxième lecture na senga suppression nango ba sénateur basali o babengaka libanga l'usine de Ketchaku kosekate esprit d'équipe ba protéger Matata Mponyo na makambo ya Bukangalonzo au détriment ya biso peuple congolais. Mais Nzambe alalaka te conformément à l'article 107 p 218 Matata Mponyo bureau sangani élevé dossier po bango ba mesana koyiba balemba te élevé humilité na ye pona dossier o babengi ya zarénisation, c'est-à-dire na 1970 Mobutu abotolaki biloko ya mindele apesaki epa na biso ba congolais. Siko ba mindele wana babima ba victime baza au nombre ya 300. Matata Mponyo akotisa iloko bango ba professionnel ya koyiba na document. Akotisaki document abimisa mbongo plus de 150 millions de dollars. Ya zarénisation. Parmi les victimes, ata moko azwa te. C'est-à-dire, yango nde babengi ye na mibeko. À part makambo ya Bukangalonzo ya masango na biso, Matata Mponyo aza susu na o babengi makambo ya bancalisation. Oyo mafia peza na kati oyo alobaki mbongo ya ba fonctionnaire ekoki kofutama na maboko te ekofutama à travers ba banque. Wana eza point oyo etali Matata Mponyo. Donc Matata Mponyo eloko nga na oyebisa ye Congo na lobaki ekokomelo Matata ekomelio Matata. Deuxième eloko na éviter question par rapport à Matata Mponyo. Président Mbosso bayambaki penza loi wana sur la congolité. Kasi balobi était plus de 225 députés bazali pour loi wana. Tozoki moi si ma chef de l'état toyoka qui est na moi maina bango balobela ki meye pas qui contre loi ya Noël Tiani. Kasi lelo yo loi wana
bayambi yango na Assemblée nationale. Est-ce que lui on a ezali priorité pour la mboka na biso ou bien ezokotsa na ngaka division o bato mingi bakoloba Congo kozala divisé surtout que bato mingi akatanga bazara pour mwana mboka Moïse Katumbi. Bon, le problème qu'il y a d'abord, merci beaucoup Joël Congo Lisanga. Merci beaucoup. Nandenge Otuni Mutuna. Je suis parmi les premières personnes. L'air moi Namboka Noël Tani Ayakina Marambuya Congolité. Oh na telemela kiyango. Batu ba jijainga de Katumbiste. Ke na lembo mwa Katumbi. Na telemela kiyango na tina nini. Na mona eke na moma oyo oto wuti kopindola bondoki ya FCC oyo si c'est bon mwani neuf pouvoir na biso ezana nous fragilité eza fragile ezana stable te koya na loi moko sur la congolité na moment oyo na kati ya espace politique ya Congo oyo ba misusu baza ba jaune ba misusu baza ba rouge ba misusu baza ba chocolat et qu'on crée au babengi Ron pe mutema mabe na boya ki yango mais là na boya ki on azala nga moko na yeko mona mwana mboka Peter Kazadi moko na biso alobi c'est un débat militant le président va gagner les élections en normal na yeko mona secrétaire général oh ya parti na biso Augustin Kabouya il n'est pas lobby que l'IDPS n'est pas concerné. Ngapé na lobby que qu'est-ce que les Congolais, des pères et des mères, va Sabiso, à part jeu d'hasard, Paris foot, Nao, Babengi, Kindumba, peut-être pour Nabana Basi. Moussala va Sabiso Yangwan. Kolobana lobby Kango, donc va Sabiso la pauvreté. Mokonzambo Kapé, Fati Aigle la lobby que qu'est-ce que des pères et des mères nous ont légué. Donc, tokutanagi na makanis. Les premiers alliés, loi wananga na boyango pe na osenga ba député ba boyango. Ce n'est pas en suivant une chaîne de radio aux députés moi lobby que autant ont signé que beau croire que loi wana est légué. Loi wana zolingue peut l'impression que Fati a peur de X ou Y Nao Babengi ben élection. Fati n'a pas peur, il y a X, Y. Fati a l'ingagé au Babengi, il y a compétition démocratique. Et Rosalie Sengotro, en 2023, Fati basa la jeu démocratique, na Moïse Katumbi, que les meilleurs gagnent. Mais tous assis, bisoyi de pes, usine, il y a politique, machine à politique, et Fati a gagné, a Gozala vainqueur. L'Ouane a une impression comme si nous voulons tailler quelque chose na taille ya Fati. Yangonde toboya ki yango. Koboya toboya yango pesa loi mo discriminatoire. Bato ebele bakima mboko yo bakangama na basi ya mindele pona koboya o balobi peut-être ndenge Mobutu abanda olanda bango. Est-ce que ça lisumu po baboti mwana na bima victime misusu po batanga ba classe na ba université net ba avoir ba exija bango ba changer ba nationalité lelo to mona ba joueur pour abeta na équipe makasi bazo exija changer nationalité eza ba exigence yo ya vie na minute yo mususu eza po na job sikoyo bana o babima na ba mariage ababima ba victime eza loi moko raciste malgré pour conserver au babengi souveraineté nationale de bango baoloba ezateka na kotia loi mo congolité ezali surtout na kotia o babengi kokomisa armée na biso makasi pe ba servir de renseignement biso mais to moni pe perdre ba telemeli loi na ba bi eza dangereux pour na ba processus électoral. Tout le monde va contre, mais IDPS mingi a besoin de loi voter pour faire en 2023. L'IDPS, quand les hauts cadres ont dit, ce n'est pas quand Noël Tchani, qui postulant à la Banque centrale,
félicitations à bino basi lokola batie bino na mama Kabedi na banque centrale mama o ba olinga baloba ke po aza muluba ok to ana régime ya méritocratie na ko informer bino mama na asala na 5 pays comme expert ya makambo ya banque asala o babengi na FMI pendant 30 ans wana eza parenthèse Noël Tchania alaki candidat ozo comprendre na banque mais ba banque eze belé akoko mape o babengi candidat na o babengi banque 10 ans problème est ça dit des personnes bazo soutenir ce n'est pas quand vous voyez au palais du peuple quelques individus to bato à moto c'est ça l'UDPS l'UDPS c'est ça biso ba fils mukoko l'UDPS c'est ça ba Jean-Marc Kabundo azo représenter biso l'UDPS c'est ça Augustin Kabouya et les autres c'est-à-dire ce n'est pas quand vous voyez les gens venir avec des drapeaux non je peux faire aussi imprimer des effigies na biso na ba drapeau na biso pour nous accuser l'UDPS n'est pas concerné dans makambo etali loi sur la congolité là c'est-à-dire loi sur la congolité eza oyo babengi propagande ya Noël Tchani pour abimaka na 0,0% na élection alinga komata na 3%. Ndeko fils mukoko tumoni na ngambo ya bandeko la musa pe ba côté pe etali loi électorale balobi bolinga bon bah faut pas dépolitiser CENI parce que par rapport il y a ma proposition de mise à l'euro là donc que le roi na élection quoi union sacrée bis ils ont risqué que Fachi a la candidat pour ne plus revenir là la question où tu peux répondre par rapport à la proposition de Tchani mais moi je te pose la question par rapport il y a dépolitisation il y a CENI. Ouais d'abord Fachi a la candidat unique pour na UDPS d'abord na Congrès la candidat unique ba candidat ba David Mukeba bazalaka yenda gagnaka déjà na parlé to kendaka na démocratie pour toi ba démocrate makambo bande kona biso la muka o bazoloba ke to linga to politiser CENI c'est-à-dire wana zo ute pas les deux du pont Fayulu na Muzit les deux du pont bato bazaya la muka pangi plus pangi égal isogini tribalisme batuwana lokola bamoni Katumbi o aza mutu ya mwa bozwi alongwa na ye na ba bêtise na bango tribalisme bamoni bayi moto le populaire Jean-Pierre Mbemba alongwa na ye na makambo na bango wana ya opposition tribaliste bamoni Matungulu kuto pesa musala na bad abwakisa ne bango batikali bango mibale misili na mikungu les deux du pont lokola batikali bango mibale balobi ke biso tolingi to politiser o babengi CENI moi ça pembe Josaphat pe ba journaliste non sur la presse ya liberté nazo yebisa bino boy loi sur la CENI wana ezala loi ya Christophe Lutundula azalaka membre à la muka n'est pas kouana loi wana ezalaka bien mais le col Sani Mabunda zwaka loi na vandela ngo na saba jeep na ye to télémisie l'air si le bon wani neuf to bi pesa loi wana vandela ya Christophe Lutundula to chango na mesa batu ba apporter ba amendement za biso te de pesa to sala yango batu ba apporter ba amendement et que na deuxième lecture et pas ba père wana ya Sénat ba sali yango ba adopter yango Cour constitutionnelle et sali yango loi ne komi mabe et zalaka bien les Christophe Lutundula zalaka qu'est-ce que d'abord CENI pour bazo les canaba radio ba lo ba français quoi au moins les français les amaillés l'été la CENI c'est une institution d'appui à la démocratie. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. La démocratie, c'est la politique. La démocratie n'est pas égale. La démocratie n'est pas le football. Même Isango, tout le monde a commencé à propagande société civile. Non. Tu vas tromper le peuple. Pour moni batu na bino msuba longwa na bango la muka bambemba na bakatumbi.
bakomi kolinga baloba Ngoyi Mulunda azalaki azala muta société civile kabiliste munene sango akolata sultane mais na kati ya sultane anala msu abakisi pollution na PPRD c'est-à-dire makambo baoloba ya kodepolitiser seni eza fuite en avance yango nde naoloba na bango boye biso na 2006 toboyaka baélection topemaka biso na Tshisekedi tondimaka na biso tosala opposition bino lokola bomoni ke bokende na bino na makambo wana te bokomo olinga bobimisa peuple na o babengi soulèvement désobéissance nazoyebisa bino tant que seigneur de la rue biso nde bakonzi ya bamarche tokola na bamarche tolela bapina voiture te combattant nyonso azolanda ngai soki le de dipon fayulu na muzitu babimisi bato na balabala mpo na kocreye trouble biso fo tobima na balabala mpo todéfendre république mpe seni l'UDPS n'a pas peur des élections tozalaka na opposition tozalaka na baministre te lelo tokomi na balie ya makasi loko bapiusi mabile lelo toza na baministre oyo baengage bakombata a 99% lokola banicolas kazadi toza na bamama Antoinette na otanga baministre oyo bazorespecte masolo na biso ya base lelo na gouvernement ya bawarrior mosala ezosala tobanga baélection na kati oyo te mosala esalama mais apparemment prix ya badenrée alimentaire tomekaki kosala sondage na bamarché conseil des ministres asuka babaki badenrée alimentaire fo biloko ekita mais jusqu'à preuve de contraire elo monte eza okita jusque là gouvernement bawarion déjà bakoti ça fait presque 3 mois passés rien ne marche fils mukoko mage aosalela biso beloche ya bagouvernement bawarion ouais gouvernement rien ne marche ndenge olobi mais gouvernement ezwi bamesure na politique ezala na bao babenga baconservateur basorcier du jour bandoki ya moi na cravate lokola Albert Yuma c'est-à-dire bandoki ya moi lokola Albert Yuma oyo gouvernement ese zwi mesure ya kokitisa badenrée alimentaire ye azoboya na expliquer baopérateur économique oyo baleki baportugais te baokende osomba eloko awa na afrique oyo ya se ya australie excusez baokende somba awa na se basombi eloko na $9 eloko awa basombi na Brazzaville eza na $10 bango mpe basomba kaka na Namibie awa $10 bango baye nango na Congo batiango na $30 basali mikanda mabe bakosi ke eutaki Chine mais euti Namibie mais na Brazzaville eza na $10 bénéfice ya $1 bango baopesa baraison nini o ANR service de renseignement ekoti na kati ya boîte ya sardine o protection o péage. Le premier ministre Sama atindi bavandisa bango babi biloko nyonso botia kili biloko tu botie belo bolongolango bapri na bino eza yango bakomo oloba baimposer mais makambo ezosalama yo Albert Yuma kabiliste munene tosokipe na yo peuple congolais na bamboka misusu toomona place nga nakendaki exil ata na Brazzaville nasala 5 ans lipe alaka 200 francs lamuka na ntongo loba lipe ekomi 225 francs okolia yango yo moko bakokanga yo makambo ezosalama na Congo eza mpo biso monde tondimaka makambo omoni biloko ekiti te eza nde bandoki ozomona basorcier du jour bandeko afeke bato wana nde omoni makambo yango
ceux qui créent qui s'énient parce que entre vous les politiciens, vous savez qui dans la localité. Donc, vous créez qui s'énient, ils ont un médiateur. Puis, nous avons fait des IDPS. Au marché, on a dit que on a des politiciens, il y a CENI. Mais nous, nous avons des choses pour appuyer pour soutenir ce qu'il y a une politique. Et puis, pour démorceler par rapport à ce qu'on a sous côté opposition pour faire FCC. La Mouka, elle, Fayoulou Moutassati. Comment on a compté dans le film? D'abord, question tout bien tenant au Miselango. Le problème est que CENI Basalango na San City, bien sûr, na format à sud-africain parce que c'était entre le noir et le blanc. Format wana. Bon, bah, même Kango a basali opposition, société civile nani. Quand on voit le pouvoir, la majorité, et ça, bah, basé belé. C'est tout à fait logique que pas en nombre et à 6. Côté opposition, Fayoulou a se déclaré déjà d'avance qu'il a participé. La politique de chaises vides ne paye pas. C'est la La politique de chaises a lobby qu'il a participé. Il doit assumer. Et FCC va se déclarer que bango pe ba na résistance ndenge ba Fayoulou ba na résistance ba sauter premier ba zu poste wana ya bisoni na kati Fayoulou nde a induire ba tourner na erreur ozo comprendre wana za côté wana makambu ya seni ndenge ba lobby société civile pesa na part nango o ba pesi donc c'est Fayoulou qui est responsable. Il y a absence, il y a la Mouka, elle tribaliste, na institution d'appui à la démocratie. Ce n'est pas de notre faute. Mais puis nous, au marché, on a des politiciens, mais les dépolitisation, j'ai déjà répondu. Yondo Yokaïté a répondu, s'il vous plaît. La dépolitisation de CENI. Pas que ce soit Angelou Gabriel Bacha Bango Kuna. La dépolitisation de CENI, au Bango Bazoloba, et ça dans les fonds ou dans la forme. Parce que les partis politiques doivent être toujours là. C'est que l'ingrédient de la politisation est aux Alakaka. Ce qui l'a mouké Zalaki. Ingrédient de la politisation est l'ingrédient de la caca. J'ai déjà répondu Ngoïmoulou Ndalay Mouta confession religieuse à la kabiliste. Rien ne prouve son Moutala dit Soudan que Azan a tendance politique. C'est une question déjà répondue. Mais tout le monde ne peut pas nous si les loyaux, à la liberté, alors qu'il y a pas de dossier, on a dit qu'il y a un bon, on a dit qu'il y a un bon, tout le monde il y a un enseignement où il y a la Willy Bakoma, il va gagner, mais tout le monde entre partenaires, il est un peu écarté. Est-ce qu'on peut dire que c'est des points de mesure par rapport à Makambo? Justice César a 2 fois 2 mesures. Le président lui-même a regretté l'irresponsabilité à la juge. C'est-à-dire, en tant qu'homme politique, couper sa proposition. Que le président donne les capacités et les moyens d'engagé dans IGF, Jules Alinguet, une inspection générale, que le président donne capacité pour l'inspection justice. Makambo Eteni, je ne peux pas cocoter le Eteni. Eteni a travaillé dans un département sensible où il y a la santé. Aujourd'hui, le Congo est commis parmi 3e zone rouge où Bakangi Bisopokoto de Schengen est commis problématique. Il y a eu 6 millions de dollars selon le rapport de l'inspection générale de la finance. 6 millions de dollars pour la corona. Qu'il soit moutoyé de peste ou non, justice est bien,
apesa baélément ya défense na ye. Parce que si dossier a été traîné, là maintenant les gens auront raison. Il y a tout ça justice, il y a 2 poids 2 mesures. C'est ça ma position. Deuxième élo au Tunisanini. 2 poids 2 mesures pour ma et là musuna ya goloba. Tant que fils Mukoko pour naza vraiment na makambo ebele ya osala. Tant que fils Mukoko, tant que socialiste aussi. Makambo ba jipo ba député ba swaki. Nazoloba na batu boyi. Nga naza contre yango. So batambwisi micro na Congo. To batuni Congo eza na combien d'ambulances? Et qu'on le capable même nombre là il y a 200. Au don, au crédit, makambu wana oyo basali eza na vision ya Tshisekedi. Moi je le dis, je suis contre ça. Ceux qui batambu ici micro, balobi entre tracteur na jeep. Boponi, vous avez dit que le Parlement na moto. Est-ce que c'est une mauvaise information va pessier. Benazo condamné député à IDPS à l'égard Koloba. À l'époque de Kabila, dans l'entrée, on donnait une jeep. À la sortie, on donnait une jeep. Na condamné, nous sommes des socialistes. Makamsou Sobolo, Tshisekedi est en train de nous regarder comment Tozo Salo Babengi le peuple d'abord. On n'est pas venu là pour faire un régime à l'X. Même justice, il y a état de droit où on ne peut pas tirer la guisson. Tout le monde va condamner des hôpitaux qui ont 20 ans. Bakiti na 13 ans. Mais chiche oyo après ça qui est 20 ans, à ça suspendu pour un procès. Et puis deuxièmement, ndeko Fati na interview na alobema comme on a hôpital d'Amé. Est-ce que on est justice est état de droit? Alobema Rambani. Alobema que hôpital d'Amé a ça homme honnête. Aujourd'hui, justice est constituée et Monique Batia Kamere 13 ans. C'est pour cela que nous avons profité de cette occasion pour relancer l'appel à Bandegonanga INC. Hier c'était 20, aujourd'hui c'est 13. Demain aussi, il y a appelé mesures de grâce. Toti Kanyon Sonamabo Kwanzambi. Question, monsieur. Le COFIS Mukoko dossier de recensement. Le Cambou est allé recensement. Quelque part, côté élection, côté au recensement, vous ne croyez pas que beaucoup a été recensement la vie noire et ça qui me fait attention au Wadeli, c'est ça, ma Wadeli, mon Wadeli, parce que pour lancer ce recensement-là, vous assure que tu 2023, on s'est la rédigé signé par rapport à dossier recensement. Ce qui n'a pas été Babanga Kate, c'est-à-dire Tozolo Banabatuboui, nous sommes l'unique pays au monde. Nous sommes l'unique pays au monde où l'élection est sans recensement. Au monde politique, l'herbe a un recensement. Nous avons une explication facile. S'il vous plaît. Même Nandaku, Maman Poa Kabola Bilo Kwaye Barabanani Bazana, nombre à Batou Bazana combien? Congolais en a besoin à bénéficier de richesse naïe. Na aussi ça n'a pas recensement parce que c'était parmi les matières où on a préparé. Maman même Nandaku Alingaka Yeba O Balobi nombre à banane. Tous a besoin de sa répartition de richesse. Donner on va payer Sarabi sur la Banque mondiale 80 millions d'habitants. Ça la on a Gomba. Bakenda jamais pas l'aider du pont Mouzi Touna Fayoulou na Kota Idiof. Bakenda jamais Kota Jean-Pierre Mbemba ba nombre ba pikime. Bakenda jamais na lac Kivu pour ba nombre ya bande kwa Kamer. Bakenda jamais pas ba Fatina Kabea Kamwanga pour na ba batu. Bakenda jamais pas ba Mwandansemi. Ba vanda ka ba lobby 80 millions. Recensement important pour Nanine. Nous sommes l'unique pays au Congo, l'unique pays au monde où il y a des élections sans recensement. Nana salagi tout na Cameroun, na mona carte biométrique d'identité. Ato memi
10 000 $ aux Zwangote. Nous sommes carte d'électeur et carte d'identité. Tozwa babengi tosala recensement na mbokoyo na 1974 sera Mobutu. Donc sera Mobutu tosala recensement na 1974. Yango nde nazoloba na batu boye. Recensement tosala lelo eza ba recensement neti oyo esalamaka sera ba Jésus na Bethlehem te botanda mulongo. Eza ba recensement moko boye ekosama na ba méthode ya lelo. Eza question ya glissement te. Ce sont des gens oyo baza na kobanga nde bazolinga baboya mambo ya recensement. C'est très important. Nous ne pouvons pas faire au babengi exception inutile. Tout ça là, exception inutile, on doit connaître qui ont l'âge de la majorité pour aller voter. On a vu des mineurs ici voter. C'est ça l'importance des recensements. Bon. Tu as déjà posé beaucoup de questions. Moi, Namboka, fils de Coco. Na bandi oyebi visite ya mama F Bazaiba na Kingakati. Ezali te ko pesa na bango pa ya koloba keno bakena ngambo Kabila to ndenge. D'abord, quand vous venez poser des questions, si tu as l'ingambongo makasi, asali nyonso abomazo pour formuler loko na e oyo na ba lion apesa ba komba ba fils mukoko ya ba bébé. Yango nde Kabila lingambongo makasi. Et le quoi Kabila asali bo incriminer bo accuser un Bazaiba te akende ko sa musala na ye ya kotala loko na biso otoko récupérer lobby. Merci Kabila pour la première fois. Nandenge au sale loko wana aw. Nako si c'est le comment na mambetali kini bopeto. C'est là où je vais terminer. Les gens sont en train de trop dire que fils Mukoko pro Gentini. Je regrette fort. Fils Mukoko pro Kamere. Quand j'avais dit il faut faire attention à la procès. Fils Mukoko pro Katumbi. Quand je suis contre la Congolité. Fils Mukoko anti-IDPS. Quand j'étais contre la coalition FCC Cash. L'État finit toujours par me donner raison. Makamba Kini Bopeto, o batuba aloba, nazo réitéré que eza responsabilité ya yo nangai. Kini Bopeto ana etalika argentinité. Kini Bopeto ana nga nazo proposer ko bwaka déchet bakomisa ngo infraction ndenge eza na Rwanda. C'est-à-dire na Rwanda ndenge eza wana soko bwaki déchet bafutaka $200. Bato bakenda Rwanda bayebia. Yango ndomoni Kigali eza na mwa ba propriété moko boye. Boya oloba te na komisu mutu akagame. Brazzaville n'est pas Sassou. Pour na makambo etali propriété batiaka $6 millions na année mobile. Et pas Macky Sall na Dakar batiaka $10 millions pour na makambo etali propriété à ville. Na Mali na Bamako batiaka $5 millions pour na makambo etali propriété na ville. Biso na Kinshasa ba gouvernement Lukamba na ba gouvernement Bonyo Sele ibande ko tia $2 millions. Fati aolinga akomisango na ba bengi $2,700,000. Maramba Kini Bopeto eza la responsabilité yangana yo. C'est-à-dire nous devons réfléchir. Jantinia yaki na projet eza sous projet na été. Na remercier bino po bopesi na bino. Mais na koyi ko silisa te na bossa na ekoloba on ebandeli. Na pesi vraiment mes condoléances nanga na président de la République na ndenga perdre tante na e o babengi tante na biso nyonso Eugénie Chika. Na pesi mes condoléances na famille nanga o babengi IDPS. Là je vois Jean-Marc Kaboun, famille politique, pe Augustin Kabouya na ba parlementaire debout nyonso. Batouba zala tranquille. Nous n'avons pas peur. Il y a des élections. Hier, on n'avait pas de ministre. Au Bazana Moura, combattant Nicolas Kazadi.
mais lelo tozana bango bazali wana tozala na balie oyo baza balie vraiment convaincu na fati tenet bapis mobile tozana bango nous sommes sûrs de gagner les élections. Je vous remercie. Merci.